maman, maman, tu peux papa, tu fais ça, pour le mariage. Non, on va pas s'en université, surtout pour les maman, il y a ni tout, Naïmoko, maman, il y a ni tout, Balinanga. Et vous, un grand merci, Nabato Balina, secrétaire de conseil de la Providence, pendant la première mariée, 10 ans d'expérience, 10 ans d'existence, parce que Bino, vous avez posé vos activités, maman, il y a ni tout, on a 15 ans, Azal et le dedans, grâce à nous, maman, il y a ni tout, il y a mon piscine, vraiment merci. Et pour la salle, gros bisous, na bossa na bibliothèque, na musique, na muka Congo, na bibi banda te pour moi, et à ma casse, na moi te tire, déjà, na dit Olivier c'est la ligne à vous et t'es là que tu dis moi la maman t'es baby hein, il y a na kata na kata ndaku, na za moi bali moko artificiel, na kata muka Congo ne boye na tambola papa te toujours na cadre cette nouvelle émission, boye ça la matin momeli ya tout, c'est la boye, le compte de mon ami, oh on a la salade, il y a la peste à faire du noir, on donne ce qu'on a et je vous donne ce que moi j'ai à moi. Pour me mettre dans un amour, il y a un grand merci à nous sur toute votre émission, il y a pour le mariage, on a celle la carte qui. Bon, il y a un moment où tu me dis que tu veux que moi, il m'a cassé. Parfois, tu me les bêtis. Moi, je ne peux pas faire de la maison. Exactement. Il y a un moment qui est. Pourquoi vous avez un oh, vous avez un peu de monde, et il y avait un Zachary. Maya Monazoya, fais-moi confiance. Tu ne seras pas dessus, Kaka, Nalobaka. Nicolo, échangez-moi une femme à la maison. Une femme à la maison, n'a pas été pour le mariage. Une femme à la maison, nous allons se déplacer, n'a pas la bango, n'a pas de bango. Est-ce que va comme un est-ce que va se faire un daco, va se faire un daco, bah, il passe à ça. Mon monde dit qu'il y a une femme à la maison. Il est ça. Ma mère est une culinaire. Elle a culinaire. Elle a une femme à la maison. Maman il y a ni tout. Vous voyez que ma conseil maman il y a ni tout. Maté ya nani, maté ya maman il y a ni tout. Zo kalinga mbika na ngai. Mbika mse to kalinga onde ba kalinga kanguba. Ezikate ebela. Ebela vraiment bien. Tu remarqué beli ce qui te sentir que mbika ça te evimbi et comme la forme ya boule de te comprendre que mbika na biso ebeli. Atape na lambi boye biloko yango ebeli na mese etalanga ka boye nani oliango mobali mpe alingi ne lisusu te ka likolo na nga moko makambo na nga mabele eki mobali akomokima ndako nzambe soki mamele nazalaki batakala na vi na nga meko ekomelinga te nzambe mwa mwasi oyo vraiment auta wapi ali kolengela libala boye nzambe olakisa ngai depuis kala te pourquoi nakoma boye vraiment sikoyo awa na sisi kokalinga mbika na ngai ekomi déjà prêt na kotiango na liboka na kotuta yango. Il faut te se rassurer que liboka na biso eza vraiment sec poso liboka eza mai eosala nini esala yango ekokangama moni liboka na biso eza vraiment sec toza sikoyo mbika na biso oyo tokalingaki kotiango na liboka. Oh, c'est sauté le cocotte bolo lisse en tout cas vraiment faut que tu banni. En tout cas c'est naïe bala balenge la rango balenge la mobile comme bala za lokola ndeke. Soko finir makasi akufi soko tiki apumbwe. En tout cas vraiment bala balenge la ngo balambi la mobile nyo soto basela ke toujours ba biloko oya liaka mingi te po azala toujours pembeni ya mwasi na ndaku ya ngonga lelo na lobi na osela bébé na ngai mbika na poisson. Mais mbika na poisson na osala ngonde basala ka chaque jour te yango na meki ko innover mukie mbika fait to kalinga lokola bakalinga kanguba na ko tuta ngona liboka après na sanction na sauce ya poisson na ngai.
il faut vraiment être tout bien, très bien. Mais maman va se déranger. Attends ce qui est après avoir coupé l'ambika, on n'y a mon moulinex et ni camino très bien. Et comme une poussière comme ça, il faut aider au pécan à la sauce. Vraiment tout a mis bien. Tu tiens quelque part pour tout zéla. Il y a un monde qui est débissou. Tout ça la sauce na biso et comme à poids. Toute la sauce moko vraiment bloqué ba maman ba lobaka. On dit tout ça là. Mbika to tiza quand ils a une grande quantité te tu comme mbika moké juste kaka pour épaisser sa poids na sauce na biso. Na sauce wa poisson na biso ko ils a déjà assaisonné. Tu as assaisonné le poisson na biso na mungwa na ail. Ail on les a juste pour et c'est la tête que poisson et à la zéi. Pour poisson et à la bien et à la kitoko na munoko. Si quand on toka linga poisson na biso mafuta na biso mafuta il faut et à la vraiment moto makasi vraiment pour poisson et bela bien et à la peine na présentation moko ya kitoko. To kotia poisson na biso na moto. Bon, moi, bien, recette on a poisson et minier. Et donc, on a plus la poisson minier pour à tout servir ma paille. Maman, non, pas de l'eau pour eux, et puis ça va elle est dynamique, et donc ça va procès à coller. Il y a un autre procès qui peut ça qui sont la poisson ou à minier, mais vraiment, on va aller dans le bon. Poisson, moi, quand tu nous fais la salle, nous fais aller avec une masse de oui, dans le coller. Ah, tu veux caler la poisson à biseau. Il faut savoir juste le temps et de la bien. Quand vous avez l'ambassade, il faut que l'autre est déjà prêt. Il y a un sali boye, la bombe qui est déjà épice, il y a déjà pelé, il y a des autres de l'angaï. Ah, il y a des tomates, l'angaï, yambouma. Il y a des mbembi, ah, il y a des matungulu et puis il y a des céleri. Et c'est quand on a épice, c'est belé, c'est collant, mais c'est épice. Collant, mais c'est quand on a des blocs au milieu de la moto. Et ça c'est que autant de si puis c'est belé pour au monde qui au lambi. Maman o alambaka biloko na e bela bien na moto etoka. Et ça puis c'est ça la sauce na ote maman. Modèle no ya ko tia biloko na yo, modèle no ko tia la biloko na yo, ndia ko sala ke ba balia ba ko lengi na munoko. Tozo ko bakaka pour ça c'est zo kalinga malango, koto pe tozo bonga mala biso. Kaka ndenge ba lobaka bana bobenga ba mama bobenga ba papa makambo yango ebandi tu na pas sika bika na poisson en tout cas bobenga na déjà boya po ya lelo za jeté bokolia bokokelei tozo zela kaka poisson ba biso etoka petit kolamba na mutema pio kokita awa tokende balobaka mwasa mayele alambaka apretaka nyonso mbala moko deja na apretaki mbika na ngai mbika oyo nasalaki yango ndenge nini nazwaki mbika na ngai nakalingi yango na kikalungu lokwa bakalingaka nguba apres wana natuti yango nde na apreta yango boye awa toza na baepice na biso deja toapretaki eza awa naza na tomate na ngai ya mbuma natie tomate ya mbuma awa toza na muscade batuta awa naza na ndembi koto naza na ai o matungulu pe céleri na ngai yango tokotia mpona kosala sauce na biso poisson na biso ndenge eza boye toepisaki yango très bien bamama biso kala bando olambaka na mungwa mais biso tochangea tokomona tia mwa litungulu mwa muscade mwa ai po epesa goût kitoko na monoko sikoyo ndenge eza boye pendant ke poisson na biso ezotoka tokozelaka te likolo biso tosala mosalaka mbamombango po toyebi te oyamba nani a déjà nazobongisa déjà plate na nga mpona tia déjà nini oyo sauce na nga na moto ka nde bolobaka bondimaka te so basa teyatra tolambaka te naye lelo bomona mama vice présidente ya Siva la vie oyo ya groupe ya mama Melina naza wana cuisine na olambela bino poisson na mbika soki boza na mposa bomona biso boke mosika te kaka na banini na YouTube bobeta na chaîne na bino ya Melina Production TV bomona groupe ya Siva la vie bona bapesi na biso nyonso epuis bokosepela bokosana te Melina Production TV groupe ainsi va la vie. Ah,
awa toza continue kana tokobana kosala bisa kolamba nazobakisa poisson na ngai koto oyo nazozela deja naotala plate na ngai nazosurveille yango soki plate nango étoffe nde nakobanda deja koaprete sauce na biso mpo tozalaka mbala moko mbangu poisson na biso ebenika nde ezalaka tozokontinue kokalinga toujours poisson tolamba poisson na mbika mpona bato bazalaki te tozolamba poisson na biso na mbika oyo tolamba oyo lokwa balambaka mbika ya chaque jour te tochange un peu modèle ya kolambela yango tozosalela mbika na biso juste ka une petite quantité ya mbika mpo epesa sauce na biso poids nde yango totutaki mbika na biso tokalingaki mbika na biso na kikalungu apres totuti yango nde toaprete yango boye mpo tozela kaka directement air sauce ekoma après tosangisi yango na sauce na biso awa tozokontinue kolamba poisson na biso mpe kuna ezokontinue kobelaka koto mpe tozobongama deja kala te tokolia kande nalobi na bino kolanda biso na groupe ainsi va la vie toza na Melina Production TV awa tolobi ke bana bobenga bamama bobenga bapapa ere yango ekoki ere kosalaka bilubu wana eza te ke ozwi ofandi na ndako mama zwa bloc note na yo zwa stylo no en tout cas banda kokoma mpo na ocontinue toujours kosala bino rappel na bandeli lisusu toza na poisson na biso oyo toassaisonnaki yango na mwa ai mwa muscade mwa mungwa na litungulu mpo epesa poisson goût moko ya bien koto oyo toza na baépice na biso tokolambela toza na tomate na biso toza na ndembi toza na ai matungulu céleri mpe muscade awa mbika batu atuta te toapretaki poisson biso deja eza prêt awa sikoyo totie mafuta na biso na moto tokomi na ntango oyo sikoyo ya kokalinga sauce na biso me tokobanda nano na matungulu ka ndenge ezalaka tozwi na matungulu na biso totie na moto nga mpo na nga mama Stéphanie ayebisaki ngai te po sentir ke matungulu ebeli po solo emata donc totie matungulu na biso na moto tozozela matungulu ebela bien po tozwa temps na biso ya kosala sauce na biso. Bonjour. Hey, mama Eliane. Jana kisana yamba yo mama. Maman, Tony. Quand on le voit, comment ma maman va dire? Femme à la maison. On de la papa qui est. Le solo. Nous allons de la papa. On a de la papa poisson la vie. On fait mon bail. Ah papa on le dit voilà. Oh yo quand elle va le bébé non. Eliane, Oui, tout ça ni bongo. Tout ça ni maman là. Na como lukana bondika kaka ndini za. On ça. Alors bana aya déjà on va nous continuer bon. Dès que nana kana moni na ye nana va permettre. Maintenant mbona na ikina semeki na mimi ninga na sana mama yangu. Na sana mama ya bana. Tu comprends? Na sana mama ya bana na participité na le bagage que on a ikina mimi na ina yoto na ngabongo te. Na sana mutaba tinyoso na ngaka kimeza la ndio mwana la bagage yoto pour le mari la kona ko bebi satene za kona ko bongi sabiti na ngone ya mwana. Bebi satene ko bongi. Bebi satene na iko ndo mtamu ko mezana ngala ndo tabia. Ni kwa ofini mobile ya Yesu mama. Ofini mobile ya Yesu asemeki. Mobile ya simiki akei. Sio mobile ya ina yeba. Acha zunga. Wala pesa wale contest azuma deja. Comment les conseils non? Na zone ka conseil la mama. Comment les nazo lande la eboe. Alia. Lande ni mobile. Mama les nazo la lande boy. Comment les porte depuis na kanga ngamo. Mais on a notre cas pour comme vous sur la vie maman ça matin na yo na na. La porte pour aller pour tout le monde. Maman. Bilo pour matin na lande mo boy maman na nazolamba poisson. Oyo eza poisson na nga nazolamba ngo na système ici. Quand même c'est que moi si papa se préparer malamu. Nazolamba papa poisson na mbika.
ndika oyo nakalingaki mama akolia ngo nde te siko problème na ngai yango wana kotalanga ta te yango naopengana sata nouveauté te mameliani naosala poisson na ndika poisson minene boye po ya tire papa na table nakalingi poissonatire ya problème te eloko yo oti ozolanisa na maloba ya mabe mutu olia minene opesi mutu biloko akolia elingi ya kokangama olandisi maloba mabe ikoatire ndenge nini po alia nazoluka ta place na terrain napesi maloba kitoko oyo olakisa ngai ake kitoko oyo olakisa ngai ye ndaya aza te lisusu takomi glissant une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse avec ses propres mains. Nabakisa, une réponse douce calme la colère. Une réponse douce calme la colère, maman. Moi, ça, ça, comme on a mbeli qui te repèse les mots. Et son macaniba na te maman. Tout le monde a passé les nakata mabala. Basi kitoko. Hôtel moi c'est linga moulai. Hôtel ceux qui vivent. On va la dire. Ah, c'est pour ça que elle est vraiment bien. Quand on l'a qui s'engaille. Matumbulu elle est bien. C'est qu'on a d'autres tomates nakata matumbulu nangai. Tomate nakata matumbulu nangai. Pour sauce nangai elle a la bien. Quand elle m'a mis là la salle du maman. Conseil à maman. nalingaka mwana nga minimbongo conseil ya mama ebongisela ye libala totekaka baepisi nyonso tu seleri na otiango na mwa suka yango ezalaka mobimba boye na obimisa yango so esose beli mameliani ka nde balobaka ndako oyo yambaka bapaya ezalaka ndako malamu mais ata nasali basosi na nga boye solema titi na lola nani akolia yango mais mama bana yo mokolo ya liboso nga nayaka mpa na yo olobaka nini boye awa boye mpona kolia biloko kolia eza te sikre eza te mama maloba mabe bato bakolia te bible elobi malamu motu alala na ndako oyo ezangi viande me eza na kimia ke motu akende kolala na ndako oyo etondi viande me kimia eza te mpona ndaka babiso oyo babakakanga mobali na kiso ebi kisi nanga eza nini soumission na ngai sikoolingika te akozala soumission koleka ya yo okomalesa mobali nanga te mama mosana nzambe akofuta ye nzambe akofuta te tala nano nzambe akofuta te oyebi kona bakofuta te na kati ya bible tozanga na reine machine ya ester mwasi na soka bini ester epa mobali na yo nzambe kuta kosepela te non mwana nanga mobali abandaki konyokwama lelo oyo azwi moto aki te bible oyebi ke ntango nzambe asalaki adam amoni adam azalaki mawa aye kosalela ye eve soki oza no eve te wana bibi eve yebisanga nzambe osika te nzambe kosepela ye moko alobi na bible te malamu ndako oyo ezaki eloko ya kolia me eza na kimia ke ndako oyo etoni yo moko olobi biloko yango olambela mobali me akosala nini akolingola te mpo ozopesa kimia te maloba mabe na monoko oza insolente oza boye reine vachi libala nde ekufaka te mpo asalaka impudicité libala ya reine vachi kufa mpona impolitesse na kati ya bato bayaki na feti mama nazopesa histoire eza ngai te eza otanga bible batelaka sosi nga na boye te meyoka mpe kamkambo nga nazoloba reine vachi to bayaki na kati ya feti mobali na ye ayebisi ke mama ayaka na présente oyo na bapaya ye kitoko eleka lololo eleka ataki abi te aboya esali motu makasi oyebi ke libala na bango entourage moto ebomaka yango eza ye moko mobali te batalisi balobi mokonzi mwasi ya motu makasi boye mwasi oyo lolendo aboyo présente ye epai ya bapaya bakobina na yo mokonzi mwasi oyo lisusu te tala ta minga boye ere tobalaka famille natuna question moko na ndako ya libala tokendaka na bokilo te na chambre nanga nalala bokilo te siko bokilo ekosala nini na libala na ngai semiki ekoluka nini na libala na ngai bokilo wana soki amemaka mwana nef mwana libumu te iyo lingo kozwa mobali yango wapi il faut respecter le bokilo baza bato très important babokilo barespectaka bango soki bokilo amema mwana nef mwana libumu te iyo ngo kozwa mobali yango wapi semeki soki abotamaki na ndeko wana te non bana yo ozobota noki bebe wana azolelalela kuna bana wana soki tata mwasi na papa leki baza te
baza important mama biso bato mwini toza babantu tobalaka famille obali mobali obali tata mwasi obali nyoko obali mama kulu obali mama leke yango nde tosala ensemble ya famille yeba kopesa mama bokilo na yo respect yeba kopesa respect ndenge toke na fin de l'année oyo yeba kosopa taki mbuni osomi mwa liputa osomi mwa chemise omelimeli papa bokilo omemeli mama bokilo ndenge olambi boye kokolamba mpe bomemeli mama bokilo na ndako pour ça le plaisir libala basomba omoni ke ozaki munoko ndako naza munoko mais yakaza ya mbeli te ekeza munoko na yakina libala okoyoka nga lelo libala basombaka yango na kosomba libala basombaka yango na bolingo tala nga mama Eliane lokola ninga mobali na nga na respecta bokilo na nga la reyo sinitu ye moto asombeli nge lambo oyo mukwana na lati ke yamba nguba lakini otala mama linga abi nanga mwasi na biso elambe bomwiso boye simbi yo makasi après la vie ça papa la s'habiter il faut sous mususu papa la s'atini mbongo na sanini na sebela basikoloba aza ndeko na ngate aza leki ya mobali na ngai mpona koyebisa ke tobala kanini famille mama tika monoko mbeli yaya okokotola moto olobaka mingi mozala moloba kitoko na monoko oya mbeli te cana yo nakefana na nga kisi kuna cana na biso nga nayebi te nga nayebi kaka libala eza ya mwasi na mobali bakokilo baza te nana kosi yo soki bokilo na abota mwana ete yusko nangaki abali soki amelisa mwana ye 9 mois te atangisi mwana na ye asokoli ye apesa éducation mona akomi mobali abali yo lelo te mama bokilo na kalisi ata libala na nga mobali na nga aza yanga moko ata bokilo alobi mobali na nga lingaka ngai nana kosi yo oyebi te ye babokilo babomaka mpe mabala nakena lokobanda mama mameleni vando melaka mama frigo eza ya yo kona nyonso libie mameleni frigo na yo ata nyonso mela mama mela na ona lamba olia sikoyo nakomi kotia tomate na nga mo nazwi mo tomate concentré ndambo eza juste po tosala nini tokolobe sauce na biso ezala vraiment na nini te couleur pale te po oyo eza sauce esenga vraiment ezala couleur pale te totie mwa tomate ndambu en tout cas elali kolamba sauce mpenza ebelaka par rapport ya ndenge motu asaleli sauce na ye oyo bomoni ke natie tomate ya nini oyo tomate ya boite na kati ya biloko na ngai sikoyo il faut etoka makasi po tomate wana nyonso tu ngai wana ebima nyonso tu bien ka ndenge tomate ya boite esenga kotoka mingi na kotia mwa mai mokie na kati ya nini na ngai natia mwa mai mokie na kati ya nini ya sauce na nga po etoka natieka cuillère moko ya mai non eza kutu mai ebele te ezaka juste po epesa mwa nini oyo ekomisa mwa tomate pete po ezwa temps ya kotoka bien tomate nanga ezotoka tosolo nyonso to ya mobesu ebima vraiment très bien tomate nanga ezotoka nde sauce nanga ezobela sauce nanga ezocontinue kobela ezotoka vraiment très bien omoni ke mai ekauki eke tomate ebeli bien te en tout cas eza nango mabe te okobakisa mwa mai mokie kaka ezaka juste po ede tomate etoka très bien kolamba eza nango kisi te kolamba eza kaka kolinga yango mingi mwa bainnovation esala bato bien olambi biloko oyo tomisana kolia chaque jour mais yo ochange kaka juste elambeli ka nde balobaka bamama so bazolambakala na mungwa mais si tokoma kolamba na mwa muscade totie mwa céleri mwa ndembi obakisaka mwa babiloko wana mpe obakisa goût ka biloko oyo tokuta na mokili biso sikoyo tochange yango kaka juste ka po topesaka goût na biloko na biso saveur a bien mama Eliane kobanga te kuna lelo okolia oye lisusu mama Eliane potikinga kimete mpo nini mama Eliane mama Eliane epi na koma na culpabilité makasi yo mwasi libala soki bato ngo bakakanga mobali na kisi loba merci Seigneur c'est vraiment na mwasi oyebi ko toma na niveau bato ngo mobali na kisi il faut mo yona mobali bwana moko bango na kimobali na adekonaka te bango na kimobali na adekushaka te balobaki na bangana bamona tete balobaki na baba bamona tete bamona tete na mwasi na ye bakoma lokwa de tata na mosapi wana sa mobali ye ndenge aza wana mobali na kisi voilà
wana mpenza libala na yo en tout cas nga vraiment il faut nakoma lokola yo mwana lancé nazanga parfaite te mais nasalaki fort mpo naza mwasi malamu natungo mpe na secret na yo secret na yo vraiment bon sikoyo tozotia mbika na biso na kati ya sauce déjà ebeli totie sikoyo mbika na biso na kati mameliane na bamisi nano mbika avant natuna yo za patiente na otuna yo namuta patience makasi omoni sauce ezosala ekomi lokola batiango mwamba eza juste tosangisi mbika na biso na sauce mameliane na ngai natuna boye nyonso oyo oyebi na oyo osalaka oyikolango wapi ozelango wapi po tokoma lokwa yo toza ebele nazanga moko te ngai azaka juste échantillon représentatif ya bafemme impoli donc cela veut dire que tokoza na club dans son mbimba amso mpo omonanga makasi ngai aza nanga ka membre simple to baprésidente na biso bavice présidente na biso bazali ya bafemme impoli sikoyo biso basi wana po tokoma lokola yo mama tosala nini osala nini po bese biso o mobali po kotia mai na munoko otie mai na munoko ere azoloba ozakala mai na munoko kambi bamanga biso so conseil otie mai na munoko oloba te mais esa mata mapasi mai na munoko sikoyo oyo otiaka no mai na munoko tovandaka nokanye osemonta ndeni oni réponse nanga oui mama ngai ndenge omoni nga boye oui maman nakendaka na passage biblique oyo balobi une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains nakiti lisusu namoni babi femme soyez soumise ka biloko wana yango nde esala éducation na ngai oyo sauce na biso esangani ya mbika nakomi sikoyo na moment oyo nazotia poisson tellement que poisson ezalaka vraiment makasi te de peur que epanzanela biso na maboko epanzanela biso na nzungu na oclasse poisson nanga vraiment très bien avant natia mwa mai d'accord nde toclasse ngo etikaka na forme oyo na nzungu tozotia poisson na biso na kati ya nzungu toclasse ngo très bien c'est pour ça qu'on a très bien la tête en zone. Mais là non mon atteint, na comment comment moi c'est. Non mon atteint. Na comment moi c'est. Quand ça s'appelle la providence là. Non mon non. Comment travailler de calme na ota. Na comment linga pe ko sela mobali. Na comment mesana na ngai. Na comment pas c'est normal. Ma Sylva, moi je prends du plaisir de faire à manger pour mon mari. Non si on a mon belle nanga sala ngai sur ma casa ça a plaisir. Oh. Tokozwa moi mai mokie. Toza na kati ya sauce na biso po tosambika na biso esangana vraiment très bien na nini na poisson. OK. Mami Liane. Oui maman. Lelo po mbali na ngali na misu na yo. Omona ndi papa kolia. Na comme na posa na koma lokwa yo. So mutasali likambo bia bandima kango. Nga vraiment conseil na ona ndimiango e kotinga na motema. Na comme na posa siko na za lokwa yo. So papa yena ya bakaye bien, na prendre soin na ye papa avec sourire. Ce qui papa yé, olongo les sapatos. Au pese na bisou chérie ça va, ça a été bouli musala. Je me regarde ma langue. Parce que papa ce qu'a otaki, ça me souba sur la tête. Aïe na ba mère vraiment détendue. Au moins ce qu'on na rosa pour na sangisa. Na sangisa sauce pour na boy ko ça nini. Ko tango ko stressa mona lutu de perte de poisson na et ça ni. Moni poisson na ngana no tokite métaphore et qui kitoko déjà. Parce que ko toka e bala nisko na mbike sangani bien. Moi ke mbika o ezomona lokwa mbika te saka juste et ça ni décoration moko na sauce na biso. Kozong song na moto et toka to ko tama mungo ke. Vi bandenge ba réalité comment to ko éviter ko salela oh bouillon de nini. To ma plus ko c'est la bloc naturel. Tona bandembi na biso tona matungulu na biso tona ba ai na biso et ça déjà biloko na biso bien ka ba bouillon de nini na tende lambisa ka biso ba plus na biso moko ezali ba plus ebelete mais bien assaisonné kaka to chama mungwa to chama mungwa muke mo pilipili pe ya kubwete zawa wana nazana mwana na Jérôme Bouyi pilipili ya kubweta ne wana vraiment nazongi côté na uta na ba Congo biso tolia a bongo et puis tout était pour quatre bien ça coûte au coûte na ngambi ka pour ka modernité bon pilipili ça le ba nzete pour tout le monde va dire pilipili si po
Pourquoi moi modernité boye biso la biso pas biso na mboka na biso. Ah bon na okata ka. Moi Ngaza muntandu mundere. Tandu ma Pauline ko ma Pauline Luyanda ma Pauline Luyanda tala ma Pauline Luyanda yaka moi si malamu moi si bobo de maman gentil comment ça va ma Pauline ma pasteur papa Jean-Marie Kimbondo le kino muntandu yeyo c'est comme ça mamela muntandu mundere donc on va tandu nyoso kiambo tikieno bandeko bantandu babokela na bantandu kiambo tikieno tozolamba tolamba mbika biso ya bakongo me na changeango na commission sport na ndenge mbika la quinoise mbika na biso oyo yango oyo siko totie mwa pilipili ya kubweta totia mwa mungu akome ebele te totia mwa mungu na biso mokie kaka juste po mikolo mpe tokoma koevite kolamba na bamungu ebelebele po age ya mungu eza esisi te bon tout parce que ça c'est notre libre et donc on a nakende to sur la table de minutes comment nakende okende pona nini mameli ngana lobaki déjà banda lelo mto akota na kata ndako soka milita lete na kandi porte au changer bien so le to pour ça les a bien ça ce qui monte ça les kambo au lieu qui conseil pour ça les ya monde bien mais ça ba tumususu ayi conseil na yo habiter on a eu qui bien dit avec ce mutu musu ayo kata 10 personnes mais malgré qui ba conseil à celle la terre mutu te à celle ga mutu manaye elingi wana nde mabe on comprend on va saler la on a sepeli saler la ngai na yoki na ngana o saler la ngai na on va d'abord dans une police ouais team colonie et faut tu n'as combien de police sont depuis la bande à part que Kim sera mon bal ce que ce mobile ngazana ake kokuta na mwasi moko azolo mulemo saba oyi pati mususu walobaka ka e mobile na lengele po ale soko olengela te ko bala te vanda na yo depuis la nuit de temps tout le monde ba mama bazolengela ba papa libala lengele mo ya bonnet mobile ça c'est pour caprice mobile na ngai soko no mo mobile na ko tina ndako mobile yani so ndako na rapport na ngeta ngamira sa ba suti kaki na yo ki conseil ni konzo na ndako abima suta te wala bia pas cause bande ko pesa mote ni ngone na bengela oyezi tamu sumo sa solo na okitsa motema bise ko mameli na biso mameli mwana mama na ngai babika ke to koma bande ko bakongo baluba basweli biso bande o yo monde sala république démocratique du Congo mwana mama na nga bomsela kande ko no libala siko ni mwa papa konza mwana kwa mimi pesa 085 078 Pardon, 0 combien 085 078 11 80 075 078 11 80 085 078 oui 11 qu'est-ce qu'on a commis ça nous va papa ya moi là ça n'appelle allô bonjour papa Konzo ngai zanga mama ile nito na ebi ko yinga beza malamu te ngambo to kana leki no mimi na ndako ipana yo ngai zanga mama ile nito oui papa oh te na excuse ki yo papa bon c'est un problème un problème ça moi c'est mon débit maki na misa bateza ki na yo to za problème te un problème te papa limbisa tu se permettre ko benga yo pour moninga la saka émission ya propos pour le mariage moi j'ai fait une émission sur le mariage dans le bateau toujours que émission nga pour na ko bebisa te mais pour na ko bongisa na yo kama pe ko zaki ko sa ba cours ya théologie pourquoi pas pasteur comment déjà pasteur ou pas ba cours est déjà basi mususu pe na ndenga mabete mais yo mobali pas mais moi na mimi émission nga te ko zaki pasteur moi ça vraiment pasteur vraiment n'importe c'est ndengwana papa na honte nga ete na misu ne awa na yeke pa na bino awa na zongaki ndena honte biso ke biso ko pour le mariage pour na appeler sa téléphone na obongisa na zongaki na sengaki mimi numéro ya téléphone na ye apesa kinga na bengaki na za actuellement pa na ndako na cuisine tozane na cuisine na zolamba ye sengaki on dia ba na ndako te si je te comprends abio comment va soko koto bimi ko continue mais avec tout le respect papa pour la respecter papa mingi pour moi les amants c'est papa ni tout
Fumukanda na ngai voilà. Papa la tika na 2 jours, lundi na ozo vient na ozonga. Donc na banda ko zonga s'il te plaît, est-ce que ko vraiment ko yoka mawate pour na nga oye na ndako to vanda to solo na papa s'il te plaît. Papa ça la ka effort ko. Ça la ka effort papa to mona na pone na okende boy na ozonga a to nzamba batelika na janvier. So ba élection ile kinde na oya so so nzamba batelika biso wana. Ah, merci papa, merci Nassé. Merci beaucoup. Ok, tout à l'heure, hein. Dans 15 minutes, tu vas que ah, d'accord. Ah, vous n'avez pas ma Mélina? Ah, d'accord. Ah, camarade, ok. Naïd, tu es dans la fume de ta manie pour mon Mélina. Oh, avant d'aller à la nuit. Quand papa le tombe, on a été. Ah d'accord, on a compris, on a d'accord papa, tout à l'heure alors. Merci. Mamie Diane. C'est béni, hein? Attends, moi, papa, c'est de l'eau au salatana. Au monde, nous avons la maté. Au monde, oyo. Maxi bien-être. Maxi bien-être olo, ils ont produit olo, et ça la rend hémorroïde, et ça la rend attention, et ça sera d'habitude. Mais, bocacité dans moi, bopili qui pour kundu wa nzoto. Mais il faut observer, nous aurons les mêmes comme pasteur. Oui, c'est ça de dire. Oh, tu peux pas prier vraiment à votre gars. Ah, mon salle n'a même pas cassé. Et pour vous, c'est mon salle n'a même pas. Tu peux comprendre que c'est dans aquelles les arides. Eh, sikoyo, n'est les aboyos. Maxi bien-être oyo. Oki malade zo tengeli wana. Mais nini bo pili ki bo kundu bo miso. Bon basali na nzambe pe aller par rapport à oh je suis fatiguée. Maman bela mamba za Bible la Bible nous dit la Bible dit ba zo tika kanga basi ba ma passer mso ko se exposer ko na ba ngope na ba ngela taye. Abi na 15 minutes ba to keba. Siko il faut ça la famo so ki papa ye. So ki ali. Asili si ko lia. O kamati maxi bien-être. La fondela ya mama. Ils ont comprimé. Alors quoi cappuccino, thé, du thé. Thé, les amis va tabaki sauter l'équipe. Et là avant pour faire ça papa expliquer. Le petit papa mon dit oyo. C'était comme en France. Papa et maman Carole. Ça c'est maman Carole. Au Sadini. Au moni Maxi bien-être oyo. Voilà. Mon comme pressé. Oh. Mon ça. Maxi bien-être. Vous comprenez? Ce qui papa allié, assis sur collier aux yeux verts. Moitié kakayamai, aux yeux maxi au tché. Maya moto, tout maïs. Tiède. Au tché au bal aussi. Vous comprenez? Tant que vous parlez ça, c'est papa. Oui, expliquez-moi papa. On dit papa. Maxi bien-être, maman, il y a mis tout le monde dans la France. À l'obéi, Oyo, et Zaliba, création de maman Carole Kalala. Vous comprenez, maman? Oui, maman. Oui, c'est papa, l'obéi, le monde a faiblesse dans les autos, et traite à diabète, et traite à hémorroïde, mais surtout la faiblesse sexuelle. Il y a un monde qui a bossé dans la casa. Mingi pour la côté, pour la dégager. Côté kuna. Au petit papa, assis sur le lit, Amélie à l'ail. Tant que papa pour la monter. Tant que dans les sacs, au pili qui va beaucoup de banzotes. Papa, on sait, on sait. Yo, on s'est réunis ensemble. Avec 15 minutes. On va passer à mon bout. T'es la mise, mon papa, au casse. Pas hypocrite. Quand on te met balai. Quand on te met oh, et spirituel. Quand on te met balai, quand on te met dans la tête. Merci, maman. Mais non, c'est vrai. Donc on a dit, moi, je veux que ce soit l'autre ça, l'autre ça, moi, mon balai. Alors, on peut ce qui m'ont validé là. Ceux qui m'ont assimilé par le lieu, on va Fukami. Papa Limbisangai. Fukami, Papa Limbisangai. Na bozo de la bisouté, papa n'a pas ceux qui ont qui demandent nini. Ou Kamaki. Les arides, hein? Nazaki les arides, il y a tout bas demande d'or bengabanda au côté de Panama. Côté Panama, papa va demander surtout, parce que ce est un mot, tant on se erreur de moi en Afghanistan.
Tant que pas en Éthiopie, yo soko sa côté qui pas na yo. Nous avons des mois qui n'est pas arrêté. Moi bon on c'est au sein du boulot ici papa, l'indisant na ka moi na yo. Ninga bina kozala. Après ça me sanza be. Oh l'indisant. On a bien la cause de la suite. Na keva na kiti. Ba ko renouer salamiate. Exactement. Tema oye ba kapota na osolo na faut que na conseiller bi. Ah maman Liane, pose na secrétaire to ba bike la couple la. Yo za do polele ka boye. Je ne peux pas faire ça. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut prendre pour le mariage ensemble, c'est ma mère et tout. Les lots, mais vous le savez, non, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont un biseau. Ils ont des bisous pour la santé, ils ont des mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va bien, on est bon, c'est pas la vie. Oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour limba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le copain de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Ne cause Maxi bien-être dernier. Maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi bien-être pour notre papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était vraiment cassé. Et puis papa, comme un fanatique en Maxi, vous autres connaissez et aussi la papa comme un force. Comme un autre colombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi bien-être. Au nom de Jésus-Christ sanctifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous vraiment au dîner que nous avons pour la maman netu. Merci mingi papa nanga. Mon bébé. Dis à quoi papa? Ah,
Zoba non gars. Ngwana ndengana kina maloba mabe alira. Pas olia te. Pas olia te kama olia olia te papa. Ah mais ça na mabe. Blo wandi tu quoi? Par contre, bolimbi si papa hein. Baba pena tongo misa sika bakubali ande basola pe makambo hein. Namona peza pongo mona papa nitu. Ata na servir yeye moko. Ata na bana sibo ambela bana kama bana. Bien. Soki na yeba bisinga vanda wana. Ata na bana ta série. To ba jo solo na moni ki po aller bien, il faut na vanda wana poto sa nini, to solo la po aller bien. Yo nga pena bima to na mesa to ko solo ba. Merci beaucoup. Quand on a bien que papa en tout cas merci beaucoup. Malgré Zanda Kuno, vous allez quitter on a bien eu Oya. Merci pour la négo Oya, tout cas vraiment. Merci beaucoup papa avec tous les respects. Merci papa. Papa n'a pas tout sur la moquée par rapport à ma caboulet qui me colonne et ceux qui n'a pas naître. Malgré n'a mimile qui n'a eu une aza petite nanga la mingi. À chaque façon n'a qui chasse dans la naïe. Oui, puis il y a même la cible de mariage. Et on m'a vraiment malin parce qu'elle a pensé à maman. Donc on a besoin que tu aies pas semé qui n'était pas grand frère naïe. To kuteni na o to kutana kina ngwana. Na kile kina motema passe nga habité. Quand même les alibala. Mais la fois que tu es bon moteni na bisako que moi j'ai fait les émissions sur le mariage. Les émissions très éducatives. En fait, je suis pour mon rabbin ba qui na ndako mabala. To pe bato na kati ndako mabala ningi mama Eugénie pisaka nga moi c'est papa Eugénie mon gars, moi c'est papa mon frère en France. Ningi pisaka maman et tout. Maman Alpha Palbaka, on le la carte, j'ai un sur maman peut top dans quelque chose. Il y a mon ami qui soit madame Nayo, maman Silva Tosololi, à reconnaître ma benaye, nyonso. N'a le col de ma benaye, on a aucun bon côté. Yo, il faut, n'a bien à papa, ceux qui papa n'est pas goya. Au soit n'a papa, mais, n'a pas qu'on a posé ma société dans le bi. Pardon, et zali puissance pour ça, les ont libérés, hein. N'est qui est bien ma frère sincère. On va pas attendre ce que ma maman ce qui m'a baisé to singa kana ni bolimbisi. Na kama kabato azoka kezo singa nzambe bolimbisi nzambo ya mona kate. OK, muto aza en face na yoza petit Dieu. Muto nzamba sali, aza nzambe ya muke. Nzambe yo mona kate. Osali moninga mabe, o na sina singa nzambe pardon. Au lieu se réconcilier na muto singa pardon, ya wole na nzambe. Ninga le baki mama makamala sasa singa nzambe na pardon na habiter. Il faut singa muto yo sala ki mabe, yende muto faut singa pardon. Yo mo ko makambolika ki mkolwana. Moi c'est nayo papa. Libale ko kama naka bonete pona makamonde mwana papa to boite. Mwana ngana yake pona ukakini. Merci beaucoup maman. Papa moni na mama na hamtabolia. Ndio Enfin. Moi je suis nanga kimi. Kama c'est lanza. Et comment on a passé bon? Passé papa maman. Eh maman vana kimia. Obi bien. C'est ne to limbisa. Fonza malimbisa biso. Foto na limbisa. Nala kanene. Mais comportement wana est transformé na musela nzambe. Mais na zui mwasi oyo ayebi ki na musela nzambe. Mais comportement les aka jour na te. Ça continue. Na wote ya batuni. Okuuta musala to musala nzambe. Moi je à bouger au bané. Maman, merci beaucoup pour la conseil. Bien associé dans le plan du saut. Au moins, nous sommes pasteur, va passer, va divorcer, va pasteur, va tika. Va signer un bango, on se va matango, on se va passer au ministère. Et où tu es le bureau? Imaginez que le bureau, étant que pasteur, on a serment ça protocole. Azoya mama bien. Donc c'est bien passé kanae. Qui n'a rien d'abou, tel à Kokota, pour le veste à Pamba. Problème? Imaginez le sous-vêtement. Nazalaki wana papa, nazalaki, mais qui passe nous autres mali. Abani batuté. Insanité. Hein, maman? C'est comme ça qu'il y a qui femme insensée. Na quelle bande? Moi, si mon côté bande. Tu sers dans l'église. Au moins, tu es là. Maman. Merci mille. Vous allez pas envoyer pour un d'accord. Amen. Merci là. Vous avez déjà moi c'est une chose. Hey! Papa, pardon, il faut calmer. Papa.
nayebi na salaki o mabe nasala mabe nasalaki oyo okoki kozala na volonté na oteme nayebi boso na ekosemba pardon kana limbisanga s'il limbisanga eza mbala boso te ka ndenge olobi nasala yango mbala ebele voir même ntina chambre na biso na respectaka na ngai yo te mais na se permettre kutu devant bato nyonso na lopango bayebiki na bamaka te mais pardon naosengo euti vraiment na fond du cœur naosengo pardon mbeko te ya momako te limbisanga na mwasi na yo na répéter lisusu te naosala devoir nanga ndenge devoir ya mwasi nyonso to ezala na ndako nayoki susu na ata mokolo moko te ata mokolo moko te naotia su désordre na église ata mokolo moko te naotia makelele na ndako bokata place mokie ata na olobi kolinga lisusu te raisonne ta ere tozalaka nano ere tozalaki fiançaille ere tobanaka sika kanisanga ata na malamu moko okapesa elimbisanga s'il te plaît nakoka na ngai te ovivre loin de toi nakoka te nakoka oza mosika no te so oza mosika no oza nani yebisanga valeur bato bapesanga mpo naza femme marie na oza nani limbisanga ozongisa alliance na ona lisabi oza homme marié kotambola libisapi polele boye mabe limbisanga pardon bosana nyonso nosala nyonso to mwasi asala na ndako na ye mpo convaincre mobali na ye so na bandeli lisusu eloko nasalaki antuka so oboyinga kozongelanga suki nasengo pardon na biso bamilien chéri na ngai pardon vraiment ata mpona bolingo wana zonsa alliance na biso tokokabona te mpona mwa mwasi wana oyo azolakisa to kaka affection mpo nga nasali yo mabe estce oza sur ke aosupporte yo ntina suka on a dit non pour le meilleur et pour le pire. D'ici le déjà dans la zone, on a que son alliance dans la zone sans sabi. Mais il y a comment tu ne vois l'alliance qu'on voit. On a mon qu'on a voit quand on a qui. Femme insensée, tu peux oublier le lobby. Les gens n'ont pas pardon. Je me dis c'est aller pour moi le bien son bain. S'il te plaît. Papa limisa kaka. Nous va passer voter à voter. Papa limisa kaka. Comment ça le coup? Ah, merci papa. Papa dit à bon appétit. Ah papa merci. Papa il est ici. Papa. Mais biloko bali yango kana mapate. Na sana kana mapa juste pour papa za pressé, papa utikoya il faut na servir ya. Mais Elia marana nyoso na makemba, okola na fufu, okola ngo pena kwanga. Donc Elia marana loko nyoso. Oyo mo se bikolo na kitoko boye mama. azalaki nano bana ye atazwi libanga asukoli moni banga kali asukoli na wati sana cha ndembe cha muskade alami ole na yo toli mais n'éviter ceux qui va démon ceux qui peut nini ceux qui peut zou ceux qui ba no ba ka ta na kala mukolo ba yeke de pesa zitete dezwe nda non cela qui moi c'est mususu moi ça la sans je peux na mbali na terre yo no be si mariage oui déjà papa to bosana to kana ninga bata motilité ba lobi o kolimisa za ko bosana te biso bana banzambe kolimisa ko nani papa non oyo c'est comment ngamo na te kama mais place en lokende si bando pesa non papa la va nana merci bien être ayebi makambo a apesa ki ni biwana mama ile bazana makambo ni biwana moni yango papa apesa ko merci bien être oyo ki amone ngeza maman formidable donc autant on a zo ben balobi formidable papa bana on a ndako no formidable ya formidable na ndako li bata expliquer papa koloba te ke o maman ni tolobi te na stade concert mozaki te balobi donc la Bible nous dit quand vous priez ne multipliez pas des vaines paroles on a sina lobaki papa mais c'est ko kina miss na yo na tina ko bandela te maman bana merci na ninga yo po nimeko ya mama na ndako na yo papa merci na ninga yo po nimeko zonga ngai pe moni ne na umi na Congo na le mwa mingi mwa santé ko na ye mwa nene fo na bata pe ba na libala
So mon élève, mon papa n'est pas ailleurs que les bandes qui les bandes. Parce que c'est un politique. Il y a beaucoup d'aller dans ce sens. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. God bless you. Mon wabarek. Nous avons dit ça. Nous avons dit ça. D'accord. À la prochaine, papa. Merci, maman. Quand il a le bâti, on a repris sans collier. Mais il m'a pas aussi quand il a pas papa. Papa, vous pouvez les choses, il faut appeler. Mais il y a maman. Merci, maman.